Kasongo ye Mombali nanga Kasongo mbona wewe Songa libala oh ye Kasongo mbona Kinshasa, il est interdit aux policiers de roulage d'arrêter les conducteurs des véhicules et jusqu'à nouvel ordre, voici ce qu'il faut savoir. Alors cette décision a été prise par le général Blaise Kilimbalimba. La police des circulations routières a été interdite d'interpeller les conducteurs de véhicules sur les routes principales telles que l'avenue des Libérations ex-24 novembre, le boulevard du 30 juin jusqu'à l'hôpital du Cinquantenaire, du boulevard Régie des Eaux en passant par le camp Lufungula, Willery jusqu'au palais du peuple et bien d'autres. Deuxièmement, à Kinshasa, le phénomène Kikalungu a été suspendu jusqu'à nouvel ordre, c'est-à-dire qu'aucun véhicule portant mention de la police ne peut emporter les véhicules des particuliers mal garés pour les amener à la fourrière, sauf en cas de panne. Les dépanneuses sont désormais interdites jusqu'à nouvel ordre. Ces mesures ont été prises pour lutter contre les tracasseries policières et tout policier qui ne va pas respecter ces mesures sera châtié sévèrement et le général a ajouté que tous les conducteurs qui se retrouveraient victimes d'un tel embarquement de saisir directement ces services à bonne Torah, c'était entendu dans l'informateur. Aujourd'hui aussi, c'est un autre jour. Daïla. Le monde part en couille. Non. J'ai du mal à imaginer ces trucs. Papa. Aussi matin Kende. Bandeko nanga nazo kamwawa mituka ya hôtel de ville batie longia Félix pona nini na comprendre te pays à dictature ya ko boluka droit de l'homme mituka ya hôtel de ville esala ba misala siko botie longia Félix Tshisekedi c'est na lobby au cordon vandoki cordon di rapport Félix te mais on a biloko nini au mono qu'est-ce que ça a à voir na hôtel de ville hein na ba travaux publics. Mais ils ont marmingi. Na cordon bobe ngaka moté amabe. Mboke tondi ba photo à président partout. Soki bo moni boye. Bande on a que pays à dictature. Ne cherchez pas midi à 14h. Limbondo. Likambo oyo etali kofuza ba plaque d'immatriculation. Yo muto za la têtu. To yo kaka o ofuzi plaque d'immatriculation mutuka. Ezala nani?
euti likolo ekwei na se epekisami oyo ngai nde nazalaka jemi nazalaka teti toyoka yo tomona yo mon frère ngoma yango oyo maloba ya ngai monoko na ngai maloba bakonzi epekisami oyo ngai moto ya jemi bino bato ozala teti nayoka yo komona ono oke kovuza baplaque d'immatriculation bato pese nabanzi bazotala ngai awa pese nazorapele bino lisusu epekisami nazorapele lisusu kobotola baplaque ndenge kozalaka na momisano botika yango ngonga epesamele bino bobongwama bozala te lipeka pe nalobi Bonjour. Parce que la mienne a commencé à être ici. Il y a un problème. On est sur le dé 100 000 francs. Nous bien dans les cabinets. C'est cela. Attends. Je vais aller. Ah, papa. Mais le but est bien de nous si pour contrôler là. Le but est pourquoi. Au Seigneur, la vie est de nous mal écouter. Pourquoi on fait que nous au banquier choc mandat Congo. Il doit là haut choc le mieux. Oui, c'est là. À quoi la on a beau aussi. On a fait. On doit faire un banquier choc mandat Congo. Papa a mis la boue à la haut. Donc au Seigneur beaucoup. Tidak biasa saya lang. En mauvais état. Eh, au marché, ma police aussi va marcher, Maro. Mauvais état, qui ça, maman la nganzami, tala moula yaba camion. Mais nous sommes en train de souder, de cimenter la discipline. Ces agents interpellés sont bel et bien instruits qu'on doit rompre avec la pratique des mains tendues, avec la mendicité sur la voie publique et partout. Ils sont instruits de ne faire que ce qui est prévu, à savoir réguler la circulation afin de faciliter la fluidité et n'arrêter que les infractions qui sont visibles à l'œil nu, qui ne sont pas à confondre avec la tracasserie. Quand ils sont dans ça, ils sont en règle, ils sont en ordre avec les instructions et ils sont tranquilles. Sinon, ils vont être mal à l'aise comme tout un civique. Quel sera leur sort? Nous avons les statuts, on va feuilleter, on va scruter, on va trouver leur place. Papa, na metaka winner te. Winner ni ngango te, pesa mtu pasi winner. Na ni winner te. Papa na benga te. Ya. Oh, ya un kabila ngo. Ano pesa ni baba peto fele. Ate. Tu ce que tu as pété? Obenga ngai. Ah papa. Obenga ngai. Tu vas bien monter papa. Obenga ngai. Eh allô. Père, na benga te. Père, na benga te. Père.
Mais on l'a dit tenir en filet. Ah, oui, il est en route. Père Robin. On est gabon côté. Dès aller à Moutema, on a fait coup famille quoi. La bunda rapenda de Père, comment on met ça? Père. Père. La Ligue gabon côté. Dès aller à Moutema, on a fait coup famille quoi. Ah oui, bah les lois. La bunda rapenda de oui, il est en route. Comment ça va ngai? C'est bien. Hein? C'est bien. Ite na okanga yo. Na zomo na noko zusaka na ngai. C'est ça. O saka na ngai. C'est ça. Hein? Papa. Te to dokene ngana yo. Soki na kufi. Eza winner. Vous avez les animaux de compagnie qui sont en voie de disparition. C'est le cas du chat, c'est le cas du chien. Nous devons trouver dans la loi l'interdiction formelle de manger la viande canine et prévoir des peines à l'endroit. Kinshasa makambo. Voiture bazelu obo zomona oyo. Camion. Mutabane okene bien roulage ya kanye na lokoso. Roulage à Koti a balusi voiture na position bien été à Ogorasko Robalola rote pour presse bataze belé. Après monte kati. Sikoyo, lenga a témoin na balcon siko na filmé. Na komona ba romo pe sa chauffeur clé aba la muntu ka chauffeur siko abona e. Abi bozongi silanga onde zala ki roulage à kokate. Et sali embouteillage à na bandal. Ba mo bonde la chauffeur, ta chauffeur yo wana na santé ba bonde la e. Pardon ko chauffeur yaka to bondisa ye wana tira mbano omona na muke akei bazo bondela ye wana chauffeur ye wana roulage chef abenga biaka kota na mutuka habite nga no ke tout droit boko sabo ete ye wana kei ba policier bozala kisasa bibembe na bino bokufa place bozali koma boko kota na bandako ya ba civil kobeta bango masasi. Est-ce que bango mutu ba bloquer ba mbongo na bino bandeko na ngai bibembe ya ba policier tata nzambe to sauver mboka ba policier ya ba lotoko to sukisa ba koma boko kota na ndaka moto pona ko beta e masasi. Est-ce que peuple ona basali nini ko beta peuple na masasi bandeko na ngai bozola na ngai na mokili momba jusqu'à quand yango nazo interpeller bino le peuple de Dieu bibolo akufa miso kizenyi nyama miso ne kufa tisa voici. Tu vois comment je te regarde? Yosa kizenyi. Tu n'as pas un niveau d'étude toi. Yosa ngate kizenyi. Toi tu n'as pas un niveau d'étude. Mafumu no epola. Tala koa sokola. Makata no ni sokola. Oui. Yado filmez. On filmer.
malamu bango de banyokolaka bashofer ya district ya Changu na ndenge ya kusakana te kobanda quartier 1 Vitabe Pascal Mokali Kingasani ya suka bangoyo bazalaka wana pona ko faire souffrir ba chauffeur nyonso ezala ba chauffeur ya transport en commun ezala ba wewa ezala ba personnel kasi musala na bango ezala kande ya kotrakase bango na ndenge ya kusakana te na yango la police nationale congolaise ya district ya Changu elongo na colonel ya district ya Changu colonel John Busa bakitaki sur terrain pona kolela ya ba chauffeur elekaki mingi likolo ya tracasserie na konyokola population ba misala bango moko ba faux agent ya transport pe ba policier ya lukuta kasi botala musala kitoko ya colonel ya district ya Changu colonel John Busa elongo na ba elema na ye ndenge bachaki bango mapoko na ndenge ya defate botala ndenge bazokende na bango ti na district ya Changu bakotisi bango kaka ndenge bozali komona pona batu oyo bazonyokola population na ndenge ya kosakana te pe ba chauffeur bazolela butu moi likolo ya tracasserie yo aja transport kota milina chasible on est agile pour la bateau PC ou là tu as place ba commis transport qui va vous permettre de identifier que le bango doit na aja ya transport on na kandi bango nyonso bazo ko poso la bato ba moto abatu au kanisa de baza ba bureau de la police to ba policiers ce ne sont pas des policiers ce sont des agents de transport qui tracassent également or pour va travailler et donc c'est ba poso bango ba pesa bango ba chasible so ba la ba chasible ba la lisible visible na mutu nyonso chasible na la visible na makomi nango et puis ba visible que na ba ya tala en tout cas likambo oyo ba renforcer vigilance surtout kolandela batu nyonso oyo bazomisala ba bureau de ya lukuta to ba agent ya transport ya lukuta kotiaka bango maboko pour que ba chauffeur bango pe ba pema pe basala misala na bango na kimia nyonso. Nous saluons